votre chaîne en direct jusqu'à TV News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazone de la presse congolaise, reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Baeba Kenda Sango. Baeba Kenda Sango pour la Léona Mbelibino Moubali Minene Oya Kenda Sango. Au nom des petits évêques, Tozana Awa la plateau na biso ya Juka TV News, Tozo Lobilani. Phénomène vaseline. Bon, misanga pour la série. Phénomène vaseline. Madame Zawadi, avec ça, pasteur Mike Kalambay. Ah, ensemble avec petit évêque Zolo Bilengo, on va l'appeler sa petit évêque Mukuna. Maloba, la fait symbole de la Yemoko. La patronne de Judith Kalanga, moi, je suis à Tika, même les défauts. Pourquoi pas attendre notre papa Joseph Magloire na Kati allemande, sans oublier notre papa Delvis El Sastero. Balobi Yende, sponsor à Makasi. Na bonne sanité, Dina Dynastie. Dina Dynastie. On a sauvé ça na YouTube, Dina Dynastie, Bolo Kabanzembo. Il y a Kitoko, Fabrice Mande, Azananga Langa, je m'en Congolais Langa Plateau. À côté de l'anga, invité Nanga Yalelo. Fabrice Mande, tout dans Langa, je m'en Fabrice Mande, à Congolais Langa Plateau. À côté de l'anga, invité Nanga Yalelo, que je dis bonjour. Bonjour, maman. Bonne santé, petit évêque. Ok, petit évêque, on a dit petit évêque Mukuna. Na comment yo koko monsieur super spirituel à la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant tout, pas d'émission, pour tomber à l'hymne national à la Chine. Oh, tout dans l'émission. Ah, on a dit que comme hyper spirituel à la Chine, mais quand même l'hymne national. Il y a un pour la manga pour la l'hymne national à la Chine. Na permettre parce que ça choix na yo, tu peux, mais ils ont moins 5 minutes, même pas 3 minutes. Zambalula bomba Karine, Zambalula batela mwana na yo, Karine musikito ko abalaki, sikoyo azolinga abota. Zambe oya kobati akopambola Karine apambwa. Oya kolakela Karine mabe alaka mabe. Zambalula bomba momi de mami. Lokola na komi père spirituel ya ba chinois. Zambe tous les chinois qui sont dans le monde entier, en Europe, en France, en Afrique, en Océanie. Ba chinois bazala ya kobata na se ya loboko na yo. Na sa loboko na yo zambe. Bomba bango lokola soswa bomba kabana na sama papu ya ba chinois nyos. Na bat zamba lolo bate na lisusu nani po bate la liboma ya Karine. Liboma ya Karine kota za na France bate la ye. Pourquoi tu battes la paix maman Jackie? Bateau bas la kanzinga ya maman Karine Mokonzi. Amen. Na papa na bis. Amen. Bomba ba na kombo na Yesu. Amen. Na kangimi noko ya banguna oyo za na masebe na munoko. Oyo bazwa koya kofinga Karine na TV munoko na bango zo masolo ya mapeka ya ba masona ya ba cordonnier na ya ba batoyo bazome ba porter bimpuka. Nino kuna bango solo me bazo finga Karine ya zana mini ya war partout. Zambe bomba bango na kombo ni Yesu. Amen pasteur évêque Kido. Bien qu'il va sujet na biso ya lelote, na kinyo question mo awa mais au chapa qui on continue ba mon ligne nationale. Changement de bande du risque bon pour aller. Avant na bande, il faut le na bande le sambo na la Chine. Ça on fait déjà que ça c'est une réponse. Na koma perspective ya Karine ngamoko na vision. La boy na leta mwana mwasi Karine. Bali moni Karine wa adana grâce à ça. Boni ya ngambe mtu kiwa. Batu babanaki ko balo batika la kana so ni batika ni so. Karine abala katasa nini? Apo akuzaze mitasa nini? Komi ozeni ya lukuta ndenge nini avandaki na salon boy. Ezalaki zemi. Omonaki déjà zemi. Ok, mais là au monde est-ce que moi même si je continue de faire dans mon scandale ma passe. Ok, merci. On les a dit juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Au Kangi Mbalamonko. Évêque, petit évêque, il fait son nom. Le solo au phénomène vaseline. Madame Zawadi, autre déjà moi ça dit bala bien qu'elle chanteuse. Ayaki awa la compétition ya madame de story mais akene ko luka nini na mbetu ya pasteur Mike Kalambay. Mama bulamuke la mama me boni bino buza ulala bulamuke
lamuka mama zawadi yako mina porta ndaku ya paseri lamuka zawadi seli super atindi zawadi na mkili zawadi nalingi naloba ke soki balobi sirene oyo batindi na kongo akweyisa basali ya zambe saya zawadi zawadi c'est Jezabel azotambola na mbetu na ye azoluka mibali ya kokweyisa nalobi expression wana mpo zawadi c'est un chel mwasi ya libala akoki koloba biloko alobaki wana te azanga babokilo azanga basimek natuni soki elekelaki aza mwasi ya liboso oyo abima libanda yo yebi combien de basi ya mabala babimi libanda mpe babomba basekre nalobi azalaki pousse na nini azalaki pousse mama mike moto akataki ye sous vêtement natuni mike moto akataki ye sous vêtement mike moto aketisaki ye bilamba tala botalaka babiloko mosusu bozoloba mama oyoki zawadi mpo alongwa inde kota azalaka te aya na ndako ya mike alambai c'est mission ayaki kwa mission na ye ya koyemba nzamudi na bimisi oyo azoyemba na nsima te liboso nani akotemba ngo na eglize ya nani eglize ya nani akoyoka nzemba zawadi liboso te nsima te na nsima te liboso na nsima te liboso nzembo nini ya nzambe ezala bo nsima liboso yozo impression ondeni nsima liboso te kasi nzembo azoyemba yango wana après ava kobimisa oyo maiki abimaki nde na nsima apa bimisi nzembo na nsima te liboso toloba nini inspiration di bible bino mokomi kosakana na nzambe botunaka bato lokola batata wonda baloba bakutana na nzambe akanga tula beposhe amataka likolo akutana na nzambe azongaka tula beposhe Si on comprend bien le fait, c'est comme si je veux défendre le pasteur Mike Kalamba. Nazo défendre yete. Nazo défendre te naza na katikati. Mais non, on a connu ça. Mais oui, on a connu madame Zawadi. Oyoki. Zawadi a sa missionnaire. Oyo batindi mission na vie ya Mike Kalamba. Pe na vie ya ba pasteur belé. Oyoki. Ils sont batindés par là. Ayo azana bato batindi ouais be preuve zawadi ndenga zawa na moni zawadi avec ko batindi mission c'est comme ça ils ont des preuves po yeba ke zawadi za mission ba vidéo zawadi bimisi oya kitu wana za Mike Kalamba ite qu'est-ce qu'il prouve oh et donc il faut la distance za Mike la preuve du contraire ezo la za Mike ite mama na Kongo mutu aza na tu ya kosala pasteur Mike Kalamba kaka ndenga za andi mukiba zo sala buso ba wana ba filma zawadi alelaka Mike nalobi mama tozosolola nde Mike Kalamba ayoka bavideo ya bato bimaka ayoka kewe bazobima na zawadi azofilme zawadi ati mokolo likolo azolela Mike me ntango azolela Mike tifale balakisa biso ata peni ya Mike tomoni te otya vaseline ata ndambo ya vaseline wana tomoni te o makile ata ndambo ya litanga ya makile oyo ebimaki ye wana tosali nini tomoni te aza nani me afilmaki ya nyonso me ya vaseline na makile tomoni te mpona nini tozonga bato azalaki kofilme kaka Mike nzoto ya Mike emonani te makolo ya Mike emonani te misu ya Mike emonani te ye nde makolo lokola soso mama mutu aleki pongi nalobi te soki zawadi ayaki mpa Mike Kalamba oyoki soki atielaki mpe Mike Kalamba eloko ya mabe ngai na yo moye toyeba tozalaki te soki soki Mike azalaki na misu zawadi apelemaki ye te mpona Mike alali na ye pongi c'était distrait c'est là elle était très distraite soki ye ayaki déjà ayaki defa atielaki ye to roche Mike alobi nake kolala na ye te pongi te nalobi te asalaki bongo te nake na angle wana ake alali na ye po pongi amifiniki na ye mpe ndira na ye zawadi akoti mpe na chambre abandi kofilme po ye bayaki mission azofilme Mike ndenge alali abandi kofilme na bafoto ya Mike na mire
moto ayaki mission ezoyebana ozwa ngo ndenge nini nazomona yango c'est une mission zawadi ayaki mission toboyi te na nzimelo nanu pour l'instant nzela na pardon malembe tozoswana te eza quand même émission ozoloba mingi ayaki mission on a disconvient parce que impression wana ya kolobaki auti mission eloni ezoassure yo réellement madame zawadi oui na baarte nyonso nalobi omoni baarte nyonso zawadi asalaki ezolakisaka zawadi ayaki mission acte ya liboso mike alali ye azofilme bafoto ya mike na mire azofilme nde mike alali ye moko aye avandi na mbeto azofilme soki ke mike azalaki ke aza conscient to na nsima ye eloko batielaki ye tokoyebanga na yo ndenge deuxième na ye mwasi nini ya libala oyo aza mwasi ya libala babimi na ye na kuzu aye na tv aye koloba ke o paster abimaki na ngai na boyi na kisusu mabiala azwaki vaseline mama tozonga nanu bato abangi babokilo te abangi basemiki te seke mobali na ye babokilo na ye baza bilima ya mai basemeki na ye bavampire ya mabele oyo bakovanda bamoni mwasi na bango babala avandi na tv azobimisa bango somono libala na ye eza danger nalobi libala na nani eza danger nani apiblie nga namoni oyebi tozosolola ntango apublie aloba asaki plutôt live wana c'était quoi parce que effet oyo esalamilaki yango na angle mosusu na voix mosusu amonaki déjà makile bimaki ye pour que se prévenir mosusu mabemo ekokomela ye à la longue c'est pour cela ata mwasi ya liboso te na mokili oyo babima na ye na kisusu mabiala yoyebi combien de pede babimaka na bango na kisusu mabiala nalobi oyebi combien de pede babimaka na bango na kisusu mabiala befe nini esalaka bango oyo akoloba efe lokuta zawadi c'est un disipe zawadi ayaki mission mpo na église ya congo moto atindi ye mission eza kaka bandeko bapaster oyo balingaka kalamai te balinganaka te ko balakisaka biso ki mwana na mpa te balakisaka biso na bashere te si je comprends bien c'est le pasteur Mike Kalambai pas rancune aza rancune nini majabu tolukeli Mike Kalambai makambo bazomona kaka lokola Mike azotokaka mbongo na majabu azoliaka mbongo bapasteur wana banani nayebi bakombo te me yebaka ngo na sata mpe aza na kati oui nayebi so tanto okomi oyo Jezabel aza na mbetu na ye azoluka basali ya nzambe alalisi tanto okomi oyo mwasi azolata sous-vêtement te azolata soutien te mama tozokendela mpe oyoki basali ya nzambe baza na prida zawadi azosirkile mikolo oyo sujet de priere bwaka moto na zawadi molimo ya zawadi tochasse na église mwasi libala oyo asali bavideo basambusa mpe nani Mike Kalambai Mike Kalambai baza mobali ya Thomson. Ok, tozonga. Si le pasteur Mike Kalambai était vraiment l'homme de Dieu qui il fallait la kisa biso vaseline makile bimiye na vaseline po abimisi ba video oyo abimisaki ya Mike mama ngape na ko monter na longoli bilamba bakati kaka boy nazoganga pe kombo oreli tozonga ka batu mama oyebi na boy oyebi makambo zoleka na église ya Congo ekomi won. C'est une question dans le Bible. Si réellement le pasteur Mike Kalambai c'est l'homme de Dieu, nous avons critiqué le pasteur Mike Kalambai, c'est juste une question. Si réellement le pasteur Mike Kalambai n'a côté naïf, c'est un homme de Dieu qui se respecte réellement. Si comme Madame Zawadi, comme une question on se posait en voilà. Phénomène dans les bandits. C'est ça qui est déjà ma piste. Que Madame Zawadi a drogué qui est. Maman Aurélie. omoni soki moto aza na mission kamikazi zawadi ayi na babomba na nzoto azoluka akoyisa moto akosala tu yoki mpo nandimi te Mike ayeba ke aza na miso zawadi azosurveille Mike alali pongi profond mosala makasi asalaki ti musala nini makasa salaki ya kocha vaseline mama yango eletaki makasi nalobi zawadi tanga azofilme azoseka
omonaki te vaseline yango ndambo mike atokaki tomoni te makila oyo ekangaki kasi filme aporno te bongo oyo afilmaki mike ezalaki nini ntango afilme mike mpona kolakisa peuple ya nzambe pardon évêque tozala même morale ezalaki mpona kolakisa peuple ya nzambe comment est ce que bapaster oyo biso tondimelaka makambo basalaka yango azaki video omoni eloko asali wana oui réellement c'est un Jézabel zawadi Jézabel ndoki mutu aye na mission l'église ya Congo c'est un zawadi oui abimi na mai mulimo ya mai eza na nzoto zawadi video ya zawadi abimisi ya divo wana oyoki mama elonge mai keza wana te na video wana nga nalandaka totalaka biso nyonso elonge mai keza te seke zawadi abulisaka le pasteur pas très sage azalaki te bosa yima mama sala ayebi ke nalobi ke ayebi aki aza affaire na ye mama occupé jamais que c'est zawadi soki aza na mutakala ya mai kalamba ibwakela biso tomoni omoni makambo nazoloba zawadi abimisa mitakala ya pasteur Mike alakisa biso tolobi oui soki réellement zawadi aza mwasi atembe afilmaki mutakala Mike po tondimake Mike asali yango alakisa biso mutakala ya Mike eza te mama zawadi aza na eloko te omoni biloko bozoloba zawadi c'est mwasi kamikaze mpe asila soni mwasi ya libala nga nde mobali ya Thomson oyoki mwasi ya libala ye azopiblie azotya boye mike ayebaki te abwakaki video ya mike ezala nini na libala te mpe alobi mobali alimbisi facilement seke mission mama bayebani monte bapesaki bango mwasi na mobali omoni mokili eza mokie nazoyebisa peuple de Dieu zawadi c'est un missionnaire po moto alobaki naza na bavideo seke banégociaki bien te asengaki mbongo balobi eza te oyoki mama olili soki balobi bamutu alobiki akani na yo akalikile yo akolokola baangle nyonso ntango namoni ye na papa Michel bakenda bazosala video na bani papa Michel zawadi na nzela na yo ntango namoni kaka ye na paster Michel bazosala zawadi aleki na nzela na yo papa Michel bakenda zawadi aleka lisu na nzela na yo zawadi c'est un missionnaire zawadi nazomona zawadi Jézabel ye mutu akata nani Jean-Baptiste Mutu c'est un zawadi mutu akata Jean-Baptiste Mutu c'est un zawadi mami na nga yebi Karine Mokonza yebi makambo na solo mais le pasteur Mike Kalamba peut soit dit pasteur pendant ya sola c'est peut-être makambo ngé ko menete le ba ken mama zamba za la rasina basa n'est pas pour olobi bongo c'est que relation est dans ba OK omoni tango lobi lika bonne relation diable atantaka kaka mutu nzambe diable banga Yesu te malembe diable kuta banga Yesu te amemi ye na ngom yeta se retuba yaki na mabela komi na ngom mama yeta komi likolo ya ngom asa ya bisalo bini ni buaka mashima ko yamba yo yoki alongwe l'esprit saint qui était en Jésus Christ de Nazareth Jésus azalaki mutu te nyani apesa ko exemple Jésus azalaki mutu te c'est un Dieu mais soki Dieu ye moko diable amemi ye na ngom diable alakisi ye bise ngwa mokili mama ebongo oyo abotami na libumu ya mwasi po Bible kuta azoloba mosali na ngai non Bible azoloba mosali na ngai soki akwei atelemi apupoli bilamba kasi napesi yo exemple mpo olobi ke ye paster asumbaka paster abotaka
oyoki oyoki pasteur aza mutu na mai na makila bino nde bolingi bokomisa bango baextra soki nini baextraordinaire pasteur aza lokola yo abotami aza lokola yaya na yo ya mobali oyoki pasteur aza mutu. Pourquoi Bible ezoloba que le chair est faible? La chair est faible. La chair, papa, maman, est faible. Pourquoi Bible ezoloba pour? Oyoki maman. Toza batu. Zawadi alekaki na mission na ye. Maman, soki diable alinga fela yo. Akotindelo batu moko zokanisaki baza batu malamu. Zoka ne ba solo diong lokola bazawadi. Kisusu mabiala na ye fongwa makala. Esalaka lokola PMI jouer. Aya bambele yango sikoyo mai kalambai. Encore. Ok, merci, mais... Zawadi abandi mission wana lelo te mutalonga soki na Australie jusqu'au Congo. Vous avez par invitation. Par invitation ya nini? Le pasteur Makalambai. Ya no bia ya ki ne fitiri. On comme une sous-invitation. Aya fitiri album ya salite. Album ata ba fazer ya indu ba koyoka te. Album ni bayo. E ko beta te. Na mboko ko nzembo Zawadi mboko te ko somma. Le banque n'a ye peut-être fait quoi yo n'a la fait la Chine te. Ce qui n'a fait que la Chine. Zawadi teka l'album tout le monde. Au cas contraire. À côté que l'autre côté. Nzembo nini? Au cas contraire. L'église nini ba ko beta nzembo Zawadi. Na simateli boso nzembo Zawadi. Est-ce que on comprendre ngo matin? Bon ça révélation moi batami na Zawadi alingaka sala base na ye. Mama ikalambai. Mais bien Zawadi. Akokutana oyebi be kwaba. Hein? Waba ve. Dejo yebi waba. Zawadi akokutana na waba. Sur le pasteur quand même je bloquer makambo les gens le coup. Parce que moi atendeni. Non. Santé na yeza. C'est à makambo na moneka ko réfléchir mbala moko. Le pasteur a piqué Christ. Non. Non. Mike Kalambai ba lobita ngwa sisaka conseil. Santé dans la bien. Quelqu'un a outé qui m'a envoyé. Dans a outé qui conseil na États-Unis. Bakaboli bango na ba chambre de ba rai kolala. Tanga outé za Zawadi. Non, Zawadi ezalaki wana te. Est-ce que États-Unis wana ndako balakisa ezalaki ndako ya États-Unis te? Bafoto Mike Kalambai za ndako ya États-Unis ba foto ni na mi. Mike akangami na hotel o bachaki bango. Omuntu akozobetaka masolo bolandilaka information malamu. Babeti conseil Mike alobeki ba malere. Akotaki nikolala. Tongo etani bamona so binaki. Babeti porte binaki ba yeba porte bakuti Mike esapika kikuri. OK? Basi lokola bazawadi bazembele na mboko. Mususu alekana epa pasteur Momo. Obi basi basi belé le quoi bazawadi bazembele. Mususu alekana pa pasteur Momo. Mususu alekana pa pasteur Momo na limité première rue. Mususu alekana pa pasteur Momo. Alors bani. Et puis basala ki liboso na sima. Oh, bakotisa kanga ba fruchette. Babalola kanga musopo. Toyebi bango bazawadi bazembele. Oh. Donc si je comprends bien madame Zawadi, azika makambo amona ba congolais à tout ça là. Ah, Zawadi bazembele. Bazasiko ba envoyé spécial ya Lucifer. Ah bon? Bazotambola ba Jezabel na ba mbetu na bango bazoluka. Nalingi na yebisa bino. Obanda lelo yo mwasi nyos. Oya memana na musala ya Zamba, kosa musala ya Zamba to akoisa musala ya Zamba. Na yebisa yo pona yo vie poli. Tioko kende na kunda vina yo za lisusu malamu te. Sérieux? Des fois mususu bakomono vandi na kiti bo bakoma moko bamono eloko na libomo. Masque le senglier, masque le senglier. Mutu na yo comme lokola ba fongoli ba tali biteko na biteko. Mais yo zo kona nika basi ba bima basi. Bo ba sala nzambo ba bima na basi na ba basa. Na lobi ke ba sala nzambo o ba zo baby sabana basi ya basi. Bino bokomi ko ya na église, yo kande bozo ya na église. Ozo ya na église ça sous-vêtement na se. Ozo linga protocole a chona kita liboso. Po panzeli pasteur makolo boy. Pasteur azote ya kuna haleluya. Yozo ni malimeni dadi wana na sengle sama samba ya solo. Osokola ka bien te onika katana citron te. Dadi tangwa kotana. Isusu mabia les homono. Po dadi asale ni.
Mais il faut la faute. Miso ya balukaka kaka etala kesika ya mabe. Mais la faute faut la partager. Ato balole longi boye miso kozongisa yo. La partager. La faute faut la partager. Basta na nzambe na part na bango basta pe na makambo ko résoudre. Bino kala. Na bana basi abata basi abata. Nina yebisa yo. Ba on est encadrer biso. Kala. To yebaka bino ko bana ko linga basali ya nzambe ti. Na linga yo pona lia Bible. Mais lelo yo ba star na bino ko mine basali ya nzambe. Misu na bino ba jeune fille comme ça ko tala basali ya nzambe. Na kolinga nga dadi oyo ozolinga wana ozolinga okomisake badamishanga bino mpe badadi bozalaka prudent bible alobi soyez prudent comme serpent bino mpe mitakala pilipili dadi okomi mitakala pilipili isifika bamona hitusima biala mbala moko badani nazoyeba te soki bomoniki oza na posa mwasi bana mwasi tye na ndako vraiment outi délivrance boyeba posa eyekendekanga mwasi na yo atokangi ye na gauche eza otoyebi eza piéché te atobimi na ye na kisusu mabialo nayebi biso mwasi soko obali ye bosali bolingo na bino nyonso nyonso eza lisusu péché te mpa nzambe komi adoration baange bazobetela bino maboko oyoki mama badadi na biso badadi Jezabel bazawadi baye ebele na mboko oyo eza kaka ye moko te baza ebele baza mulongo somo otanga te l'ingénieur a signalé c'est comme il est à la fin il est presque à la fin il y a émission na biso nayebi ke show eza makasi balandi ya Jika TV News bomonaka ndenge évêque azodéfendre collègue na ye pasteur bozomona kaka mais sokomi na suka mwa défendre wapi bango mpe batika na mutakala na bango eza pilipili mpona nini ndenge azolata manete oke na manete wana eza lokola nyopi ozoluka mitakala ya koluka mpe bana ngo mikolo oyo ato ye na balo ya soutien ya sous-vêtement teki bakosomba te ilolo mutakala file ya pamba mai eye esali boyo wuwe leki mpona nini kilelo mpe bana yango bakomi lokola na bakisi mitu ya mabele etelemi boyo lokola batonga ya mashine ezoluka bilamba ya kotonga bokomi kotambola na bapose ya nzoto bana basi ya mikolo oyo bazawadi ozotala kaka favori ya mai kalambai ezobomo banda soki na ilani olobi te azokendele kaka azokalkile mai kalambai okomi lisusu oyo atiaki vaseline lakisa biso makilo oyo ezwaki na vaseline mpo moto oyo abimaki deja makila ntango maiki atie vaseline akotikala na makila ntango azotya lisusu mosapi na kopale ya vaseline mpo makila esala nini etikala lakisa biso bokali ya vaseline ndambo etikalaki olakisi biso makila oyo esopana. Ok, merci. Une question, hein. Le verre qui a sali juste comme ça, a posé Madame Zawa des questions. La Kisabiso, maman. Oh, Tikalaki, na vaseline. Par là, comme il a souka émission, il a dit ce mot de la fin, avec par rapport à l'émission qui permet que vous parlez. Mot de la fin, na ba signon sur ma zone de Koué, ça m'a pas pasteur, na ba pousse. Ma vie n'a bien été à Koué. Bonne année. Au moins, il pasteur, tant que yo, à la paranda, il vous n'a pas. iya kokende na koya kobongisa na nzambe me yo kotikala na malédiction moto oyo abimaka na baabe na bapaster na baévêque yebake ozodetruire vi na yo bango bakobongisa na bango vi na bango ekochange me yo kolukaka libala okomi tina 58 ans mobali ata ya pusu moyaya zongisaka moyaya yo mpona memo na la Chine. Voilà, moi, bah, dédicace. On a la mamie, la ma sœur chérie, mamie, na vu musu na memi na la Chine. Voilà, moi, na dosa l'évangélisation, évangélisation ya la Chine. Bah, dédicace, comme la chose. Bah, dédicace. Bah, dédicace na ngai avant loba na pesa na toka na mitoni. Maman, awa yozo fongola kambanga na réseaux sociaux, mikolo nyonso. Aux réseaux sociaux, eza barote. Eza barote, bozo sambwa pe kaka na barote wa. En tout cas, dédicace, moi de la fin, dédicace. Zamba lola pambola Jika, Judith Kalanga. Moi c'est Tika Pemme na défaut. Moi si à Bapoine.
ya mandefa zamba lola pambula yo zamba lola mema yo musika zamba lola pambula yo Aurélie mama Lingazor de la presse zamba lola pambula yo mwasi oyo aleki liboka ya lituma na elenge bokende koloba lisusu zawadi zamba lola apambola Pasteur Mike siko ozali nzamba lola sunga yo lokolo ndimi komikitisa olobi okomata na chaîne lisusu te okoteya te okoyemba te lokolo ndimi bongo vanda papa gloire ya ndako alimibale elekaka ndako ya liboso zawadi okoleka mema akoleka te oyoki bato basala berere na mboka oyo bato babali ba 5 femmes 6 femmes bazokupela me bazobala elobi naboki nani Trésor Malala le sel mutoyo président Raïs Kabange ex-président aleki na $1 na compte Trésor Malala PDG de PDG zambalola pambolo yo zambalola pambola yo lisusu Trésor Kabeya futur député na kata changu le sel mutoyo alesi 158 millions basi ave falatisi bango Trésor Kabeya moto azosala fierté ya FPI oye Trésor Kabeya Rino Samba na nsima Trésor Kabeya zamba lola pambola bino zamba lola mema bino musika akomisa bino esika yango Trésor Malala triple fonction le sel moto oyo aza na plusieurs véhicules aza na mapango lokola mayebo ezobota na banzete zamba lola pambola yo PDG Malou Mavoka arme fantal matembela nsima ndako monoko pete poche zo joyeux anniversaire na yo PDG Malou Mavoka anniversaire na yo eza barbecue de fereke nde tozolia na anniversaire na yo Thomson c'est du monotonie puis c'est du monotonie oh kisusu mabia tokolia te tokolia kaka de fereke tene na tinga kati batekelo 4 lions tolia na anniversaire na yo PDG Malou Mavoka na bosanité lisusu liboka batuteli pilipili ya Willy Musheni solo esilaka te zamba lola pambola Willy Musheni code monde entier code mondial matembela nsima ndako papa social PDG Rocky Chibwe zamba lola apambola yo denile sayilaka bino balivre bolobaka na yini PDG Rocky Chibwe zamba lola apambola yo zamba lola mema yo na bosanité mutu moko bazolo basila akosila teti yesu akoya ya didi kinwani zela papa mutu oyebi mutu oyo mutu aleki ya mama kaka okolongwa mosala bambas chaboy ya didi kinwani liboka batuteli pilipili solo esilaka te mwana mayumbu bapolitisien bengra bawanga na yo bamusicien bawanga na yo petit évêque yeyo alobi ke ngande bidela lifebi chipinga baloshika mana pata musasa wa mesu kama mko boja kumwele chiku ngayo ya didi kinwani zamba lola pambola yo masamba kinwani Bernadette Masengo. Arrivé bien à la fin de notre émission Bakinda Sango. Oh Léon a la kibino petit évêque te betine solo ya affaire vaseline. Boki yango alongi ya l'arche tolobi pas de commentaires. Na fait simbote na yemo ko notre papa Robert Kanza na kati ya Bruxelles. Maman na biso Odile Kitumba. Na kati ya Canada bambote belé bisika ozali. Clarisse Ivan ou de London City. Mtakangi masoro na ba Londres. Sans oublier Gauthier Swadi Mobala Mandefa Pembe. La carte à Bruxelles, balobi pa Bruxelles makambo. Pourquoi pas toi, Clarine plutôt, Coucou Bofana, toute la famille Bofana, a commencé par Coucou Bofana, Blandine Bofana, Karine Bofana, Bile le Timber Bofana, la fête de Bambote Balobi, Yangai famille Bibota, Ngala de Kendana Bongo. Trésor Bondonga, Libanga Makasi. Pourquoi pas toi, Richard Macouz, mon caméraman Image d'or, Fabrice Mande, mon ingénieur. Philippe Mwamba, le nouveau riche, l'homme qui n'a pas de problème d'argent, il a qu'un problème de dépenses.
hein, il y a un problème mbongo te mais il y a des postes babi mbongo ma maman chérie, hein. Sans oublier bino nyonso ba blandi na biso ya J4 TV News bambote ebele bisika besoin et puis ce numéro de téléphone na yo contact numéro de téléphone na ngai Mami Karine, numéro de téléphone yo kako Mami Karine salori coiffure oyo tobande salori coiffure eza na Matakumu numéro 9 entre Jafar soko kotika salo eza moko salo ezalaka na solo ya masuba te salori coiffure balinga te salo eza moko mami de mami nzambe alola pambola yo numéro ya telefone na ngai bachinois nyonso esika bozali bozwa numéro ya telefone numéro ya telefone eza plus 243 84 44 035 11 plus 243 84 44 035 11 nzambe alola apambola bino nyonso bisika bozwami oyo nabetisaki ye libaku alimbisa bopartage bolayi te esika nyonso bozali soki oza na remarke ya kosala nga numero ya telefone yango wana nzambe alola apambola Fabrice Mande image d'or babi caméraman à swag caméraman apesa bato poso osimba caméra Fabrice Mande image d'or balobi yanga ntambolaka biso mibale Fabrice Mande yoyebikani tokenda nango tokomi na suka ya émission na biso bayebaki na sango d'ici là portez-vous bien bye bye à la prochaine.